Yaya balobaka na mariage batu babalanaka pour le meilleur et pour le pur. Basi mingi bazalaka soki mobali na mbongo azali wana kasi soki mobali ya kwei tope malade ezue bakimaka kasi lisolo oyo une femme forte comme on a ye Sandrine. Le malheur est arrivé na Sandrine Ponanini. Moi la si oyo Sandrine pendant que mobali na ye Olivier azalaki bongo la difficulté azalaki gravement malade. Bakendaki na ye na l'église partout bali komona maladité kasi Sandrine asalaki nyo surtout a sauvé mobali na ye Olivier na maladie wana tango Olivier abiki. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Olivier a assassiné moi na Sandrine abomi moi na ye kakaboyi tango abomi moi na ye mama ya ba Sandrine mama bokilo et c'est pour ça qui était ayaki pona vengeance yango ezalaki nini. Olivier a bomaki mwasi na ye to a bomi mwasi na ye Sandrine pona nini. Sandrine a sauvaki mobali na ye Olivier ndenge nini. Yango liso to kobete na yo lelo to sengi na yo okota au partager. Voici la réaction d'une femme qui a des bonnes valeurs lorsqu'elle reçoit une vidéo de son mari avec une autre femme. Allô chérie. Oui papa, je suis à la maison. Comment vas-tu? Ton travail se passe bien? Excuse-moi de t'appeler, je suppose que tu es en train de travailler. Attends, pause, d'accord. Tout à l'heure, j'ai reçu un message. On m'envoyait une vidéo de toi au restaurant avec une fille. Je te cache pas que j'ai pas compris, chérie. Oui. J'ai été choquée de voir cette vidéo. Tu dis quoi, chérie? Je t'entends pas bien. Papa, tu sais que je te respecte beaucoup, n'est-ce pas? Tu le sais, ça. Tu sais à quel point, à mes yeux, tu es un homme respectable. Les choses comme ça ne t'honorent pas, chérie. Ça ne t'honore pas. D'accord, il n'y a pas de souci, on parlera de ça le soir. Mais vraiment, fais en sorte que ça se reproduise. Complot. Et ça préparé pour les enfants africains. Je ne sais pas s'il faudra appeler ça une nouvelle loi. Tony Niba décider, Balobi, il paraît désormais les Africains ne peuvent plus mettre beaucoup d'enfants, même chez eux en Afrique. Yaya Peksabiso, Tobotaba na Ebelete Bino Bosaliba Nani. Imaginez ceux qui Pekisi, Africains Babotaba na Ebelete en Afrique. Et bon, combien boni, Africains au Basaye na Occident, na Europe, Bakotika Bango, Babota, Bana Ebele, Mabe Koti déjà. Tokolobelonga de monsieur Lelo, mais moi si Oyo, Apandi Poke Muke Landaï. Vous êtes d'accord avec moi que le fait que les Africains donnent beaucoup de naissances d'enfants africains, même sur les terres africaines, pose problème aux Occidentaux. C'est pour cela qu'ils ont lancé leur campagne de limitation de naissance pendant des années maintenant sur les terres africaines. Si le fait que les Africains donnant naissance à un grand nombre d'enfants africains sur les terres africaines pose problème aux Occidentaux, imaginez le fait que les Africains donnent un grand nombre de naissances sur les terres anglaises. Une grosse peur, une grosse menace aux Occidentaux. Maintenant, écoute très bien cette partie. Je n'ai aucune preuve de ce que je vais dire. C'est pour cela que je l'appelle complot. C'était presque dans les oublis à Batou. Tu as vu que pasteur Barouti Tabernacle à Koufaki Bongo le 4 déjà. Namboka Canada, Kasi Kornaye et Yaki Namboka Ngumba Kinshasa hier déjà. Obsèque, parce qu'il y a un programme Nenge Kosala Bongo na stade Tata Raphaël. Je rappelle ici que la depuis mortelle du pasteur Barouti et Outaki Bongo Canada ici est commis Namboka Ngumba ya Kinshasa. Tokoso Noka émission ya Lelo. Yaya na province ya Bandundu scandale salami to bengango scandale to drame ya kosakana te na kati ya Zamba oyo ezali entre Popo Kabaka na Kimvula batu baziki dans le vide esika
moto wana euti ezali ebalite bato musu bali koloba o boyebe histoire susu ya sucrerie ya kulingongo ndenge bato bazikaka na sucrerie ya kulingongo bato wana babongola bango mindele est-ce que balingi babongola bato musu pe mindele to ndenge nini pesi mbilinga bato o baziki na zamba o ezali entre Popo Kabaka na Kwilungu na Kimvula tokozongela oka na émission ya lelo. Dadi 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 yaya bino batu bobesela ko benga ba pasteur na bino ba dadi oh dadi ba pasteur bazwa place ya ba oncle yaya révélation et pesabi ya kosakana te oh soki otangi na Matthieu 23 baboya baloba ya seulement deux pères de Pierre biologique na père spirituel ezala kaka obenzambe comment est-ce qu'il obengaka pasteur na bino dadi ndenge nini papa molimo na ndenge nini papa molimo sali kaka nzambe te yango tokozongi na émission ya lelo. Donc vous n'avez pas de père spirituel, monsieur? Non, ça n'existe pas. Oh, cette affaire n'existe pas. Les dadis, tout ça là. Le mot spirituel vient circonscrire le champ du père. Donc les dadis, tout ça là, ce sont des inventions humaines, ça n'a rien à voir. Non, même vous qui avez étudié, vous vous faites berner par de telles appellations alors que vous savez que on dit père, c'est le père spirituel et le spirituel désigne l'esprit. Qui peut mettre au monde un esprit? C'est une aberration. Très grave, d'ailleurs, qui mérite punition des droits. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende we Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na programme oyo radio lokole masolo et pa iwa pito kuta na kapona kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya tozali ko rappeler que anti-poison ezali soki olingi o se procurer na deux grenades anti-poison benga biso to kochwa en contact na bandeko oyo bazali bongo kopesa ba anti-poison ozwango racheter le temps car les jours sont mauvais yambo to mettre dans solo ya passe ya Sandrine oyo mobile na ye assassiné ye abomié po a sauver na maladie pesinga mutu ko so solo oyo e ko ningisa yo mutu ya
Bokota, boyoka le solo. Tika, to développer moi 2-3 makambo moni bongo na sommeur. Yaya, n'a pas qu'il y a un mot de bande de complot moko grave, c'est-à-dire que Salima pour enfants africains na Europe précisément à la Grande-Bretagne déjà en Angleterre il paraît ba décider ba o bazwaka ba décision à mokili na éviter lou ngo bimaka to essayer bimi et ça officier je ne sais pas ba africain ba na droit ya kobota ba na ebele be na Afrique te ya ma bele na biso moko banda kuna biso moko bo pekisa biso to bota ba na ebele te ngeni na objectif nini ya ba pekisi bito ba ko pekisa soki pesi ba pekisi soki ba ko pekisa to ko ka des missions alléluia ya to bota ba na ebelité. Alors je disais tout au début soki ba ko pekisa biso na Afrique na mabele o ya biso to bota ba na ebelité à combien bon ba africain o ba sa libanda na mboka ya ba paya ba ko tika bino bota ba na ebele pour africain biso o bo mesanu de pa ko na biso to botaka mwana moko mibale misa tout ba na ga partir ba 3-4 mata kuna okomona ba zungu ba mindele musabot na ka mwana moko ya suki na wana misuku to na boti mwana te asana yika ndengo wana c'est très différent ya ndeko moi si oyo ba secret oyo a dévoiler awa révélation oya pesi awa e fungola yo misu surtout bino batu boza bongo na Londres ya yo so okena mwana na hôpital surtout bana moins de 10 ans sans laka attention talaka tongani ni ba ko tuba mwana il faut tout na mituna mama soko yebi langue te intégration linga o s'intégrer na mboka oyo zali yeba munoko ya mboka wana et c'est fils que anglais to munoko ya mboka o tout na question mwana nanga bo pesa yekisi nini wana ya à l'époque il y avait le véhicule, les enfants handicapés, comme ça, la oh, abouga ma coloté, ou soit à l'obagate, ou soit mon arabien, des consommes, basa et belé, enfants handicapés. Et c'est là qui mingi bana ya mindele balé comme ça ndengwana. Alors, ba africain, oh, ba immigrant bongo na Europe. So ko tali mitu ko ala ba tu à Londres ba ibam la so ko ba o ko mona ça mingi na ba enfants africains, bana mindele ba mona shooter. Alors, ba handicapé wana, ba komika bana ba africain to ndengani. Il paraît que bazoko transférer ba na africain bazoko tout ba tonga ba ko ba disable et disable ba handicapé oui to ba ndengo wana na pona nini ba ebi ke plus tard tout le monde africain ba komi belé na Europe ba komi ben Amérique bazoko craindre bazoko banga ke ba africain ba dominer sur ba noir. Alors ils se sont dit non, même si bazoko bota belé en attendant loi wana et s'appliquaka tika to rendre ba na bango ba disable to rendre ba na bango ba inapte pour attacher qui ba ça et belé mais abisu ba ça bukie so ba ça mentalité malam ba ko dominer pe ko maîtriser ba oyo ba ça le est-ce que vous comprenez le Koana? Tout ça là angélé et que ça la mandenge nini. Ndeko oya moi si azu risque ya ko expliquer makambo oyo. Landaye et bongo tozo. Suivez. Vous êtes d'accord avec moi que le fait que les Africains donnent beaucoup de naissances d'enfants africains, même sur les terres africaines, pose problème aux Occidentaux. C'est pour cela qu'ils ont lancé leur campagne de limitation de naissance pendant des années maintenant sur les terres africaines. Si le fait que les Africains donnant naissance à un grand nombre d'enfants africains sur des terres africaines pose problème aux Occidentaux, imaginez le fait que les Africains donnent un grand nombre de naissances sur les terres anglaises. Une grosse peur, une grosse menace aux Occidentaux. Maintenant, écoute très bien cette partie. Je n'ai aucune preuve de ce que je vais dire. C'est pour cela que je l'appelle complot. Alors, depuis mon arrivée en Angleterre en 2006 jusqu'à maintenant, j'ai observé certains véhicules pour enfants. Les véhicules sont uniquement dédiés pour les enfants handicapés. Dans le passé, les enfants handicapés que je vois dans ces véhicules sont en majorité des enfants blancs. Mais récemment, je vois de plus en plus d'enfants noirs dans des véhicules handicapés. On dirait que ces véhicules ne sont maintenant dédiés que pour les enfants noirs parce que la population de ces véhicules, elle est dominée par la population noire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans le passé, il y avait plus d'enfants non noirs qui étaient handicapés et qui occupaient ces bus-là, mais aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est des handicapés d'enfants noirs. Ce n'est pas
pas des enfants noirs handicapés physiquement, des enfants noirs handicapés mental. Autrement dit, des enfants noirs qui sont en mesure de marcher, de gesticuler, mais dans le mental, ils ne sont pas OK. Donc, quand le bus se dépasse, tu verras des enfants noirs qui font ça, ou des enfants noirs qui font ça, ou des enfants noirs qui te regardent comme ça, sans battre leurs paupières, ou des enfants noirs qui lèchent les vitres et qui te font des gestes, ou des enfants noirs qui te sourient bêtement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que c'est maintenant que cette population d'enfants noirs soit si prononcée? Nous savons tous qu'on peut modifier la génétique d'une personne à travers les piqûres. En Angleterre, il y a eu des cas de justice, des parents qui se sont plaints contre l'État comme quoi, à travers leurs piqûres, leur enfant est devenu malade mental. Et ces parents ont gagné des cas de justice. Alors on dirait que nous, les mamans noires, surtout parce que c'est les mamans qui s'occupent des enfants, c'est les mamans qui donnent naissance, c'est les mamans qui vont à ces rendez-vous de piqûres pour enfants. On dirait que nous, les mamans noires, nous ne prêtons pas attention à ce fait-là. C'est pour cela que de plus en plus de nos enfants deviennent handicapés et remplissent de ces bus handicapés. Alors, cette vidéo est pour te dire, toi, maman noire en Occident, aie les yeux ouverts. Va à l'école, apprends à lire et à comprendre, pas forcément pour travailler dans un bureau comme moi, mais pour que tu saches ce qu'on met dans le corps de ton enfant à travers de ces piqûres-là. Avant que tu n'ailles à un rendez-vous où on met des piqûres, des médicaments dans le corps de ton enfant, demande-toi quel type de médicament on va mettre dans le corps de l'enfant. Regarde les effets revers ou effets négatifs de ces médicaments. Et lorsque tu y vas, cherche à regarder, cherche à lire. C'est de ton droit dans ce pays-là de lire ce qui rentre dans ton corps. Et tu as le droit de veto en tant que parent d'un enfant de dire non, ce médicament ne rentre pas dans le corps de mon enfant. Et quand tu dis non, ils n'ont pas le droit de te forcer à ce que tu acceptes ce médicament. Ils sont d'abord obligés d'aller en justice pour que le juge décide que tu n'as pas la capacité de décider pour ton enfant avant de décider que cette piqûre va rentrer dans le corps de ton enfant. C'est très important, mesdames. Donc, la théorie complotiste est, si de moins d'enfants d'anglais naissent et que de plus en plus d'enfants étrangers naissent, la peur est que les étrangers vont dominer les Anglais. Et par conséquent, si vous êtes grand en nombre, mais vous n'êtes pas OK dans la tête, vous ne pouvez pas dominer. Voilà, si tu es d'accord avec moi, partage cette vidéo. Cette vidéo peut me coûter beaucoup de choses, mais je prends le risque de les dire. Et donc, mesdames, je m'adresse aux mamans. Faites l'effort de vous éduquer. Faites l'effort de faire valoir vos droits. Et n'acceptez pas n'importe quelle figure en mesure de rendre vos enfants handicapés mentaux. Nanobaki yango ne bandeli ya émission Oyo après enterrement ya maman Blanche Tunasi, d'ailleurs pasteur Barouti ya Barouti Tabernacle o auté kotika biso mikolo eleki akufaki bongo na Canada yem takufaki mutali boso maman Blanche ayeko kufa mutembale, mais c'est comme si matanga ya maman Blanche et dominaki yaye, c'est pas problème to kunde maman Blanche tika boye. On vient vous informer que la dépouille mortelle, il y a pasteur Barouti, Kasongo et Komaki Bongo déjà na Kinshasa, des boyaux comme na wana donc programme obsèque et Bimaki déjà, je crois que ça la bongo na parlé du pardon, la bongo na stade Tata Raphaël Kaka Isika, balela ki bongo maman Blanche Tunasi. Voilà, nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Soki Tozui ba élément pour l'instant, suivez ce qu'a été l'arrivée, il y a encore il y a pasteur Barouti.
Batu baleli tozongi lisusu no makambo oyo leka na Kulungongo tondenge nini toyebi ke na Kulungongo à l'époque zamba ya Kulungongo ya bakana sucre na ba travers na kati ezika ka d'une manière mystérieuse baloba bato basalaka na zamba wana bazika barono so babongwana mindele il paraît ne baloba ka histoire wana so ya solo boko connaître commentaire awa ba bisu kutu babongwana mindele ndeko wana bayaka tina ba famille na bango kosunga ba famille na bango kenga mutu entel la koma mundele. Et si la question na ba Congo sikabo to longwa na ba Congo to kene na province ya Bandundu balobi entre forêt oyo to zamba oyo na yete zamba ngo balona kanini ezapeka ka bakana sucre to ne on sait pas mais zamba wana oyo zalaka entre Popo Kabaka na Kimvula. Ah, je me rappelle encore Guy Kimvula mutu ya King Kesser Emenea zamba wana eziki batu baziki na kati kosakanate. Est-ce que bakobongo na mindele to ndenge nini moi to tindo image wa ezali te oza sensible pour na YouTube kasi soko lingo na image wa nde batu baziki na kati ya zamba kende bongo na groupe Gold Radio Lokole okomona yango kuna to senga biso ya privé toko tindela yo boyebi principe sote monsieur leki lelo to tindelio lobi déjà toko efa. Est-ce que esengela kanaba tout on ba Christ tout on ba chrétien ba benga ka ba pasteur na bango c'est mon père spirituel. Est-ce que ezala kandengo wana ndeko oyo aboyi makambo wana lobi na mokili oyo to ba papa mibale papa biologique na papa biologique azalaka oui na papa adoptif azalaka oui mais surtout père spirituel les alika kanzambi emoko apesi ba verset soki otangi yango na Matthieu 23 pa ko expliquer yo makambo nini père spirituel azalaka père spirituel yemoka lobi nzamba lobi moi votre Dieu je suis jaloux alingakate bakumisa mutu mususu babenga mutu mususu papa à part ba papa oyo babotio kasi koma boni et koma lelo na ba église ba pasteur ba banda ko benga wango ba daddy mon père ba papa ba nindi boy. Est-ce que ba jeu appellation et pas ba catholique to tangu ba yaka colonisation awa ba koma ko benga wango ba mon père pour la domination ba bike mutu abengi père il faut qu'on respecte balanda idéologie na kunate to ba sal nini. Alors il faut faire très attention quand vous appelez vos pasteurs mon père au daddy nandenge nini ndeko oyo a expliqué Roger Baka a expliqué yango suivez. Donc vous n'avez pas de père spirituel, monsieur? Non, ça n'existe pas. Oh, cette affaire n'existe pas. Les daddy, tout ça là. Le mot spirituel vient circonscrire le champ du père. Donc les daddy, tout ça là, ce sont des inventions humaines, ça n'a rien à voir. Donc même vous qui avez étudié, vous vous faites berner par de telles appellations alors que vous savez que on dit père, c'est le père spirituel et le spirituel désigne l'esprit. Qui peut mettre au monde un esprit? C'est une aberration. Très grave, d'ailleurs, qui mérite punition des droits. Passible de peine de loi. Comment un intellectuel licencié en philosophie et lettres, tu te permets de te sortir dehors et dire c'est mon père spirituel? Ah non. Il y a le père biologique. C'est celui qui t'a mis au monde, qui t'a donné la naissance. C'est ta maman biologique. Père de l'eau et du sang. À part le père de l'eau et du sang, Matthieu 23, à la lumière de la parole, dit n'appelez personne père si ce n'est votre père qui est dans les ciels. Celui qui nous a engendrés spirituellement en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a pour père qui? Dieu. Or, Dieu est esprit. Quand il nous engendre, il nous engendre spirituellement. Mais comment pouvez-vous vous laisser ainsi balayer par des gens bien-aimés dans le Seigneur? Écoutez, Paul leur donne beaucoup d'appellations. Il dit ce sont des fontaines sans eau. Des vases crévassés. Ils vous exploitent. Cette affaire de père spirituel, c'est pour assujettir les chrétiens et les détourner de l'autorité du Seigneur. Voici ce que moi, Baka, je reconnais. Les anciens de la foi. Les anciens de la foi. Les anciens, pas les daddy. Tu es un anglophone. You know the meaning of daddy. Yeah. Daddy means father. Yeah, father. Bon, quand toi tu appelles quelqu'un papa, Ephésiens 4,
11 à 12, il dit, il a fait aux uns comme apôtre, comme un prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Mais pourquoi tu l'appelles Daddy? Une déviation que l'Église a pris et c'est resté comme ça. Non, non seulement c'est resté comme ça, ça devient un instrument de manipulation de l'autorité parentale des familles des gens. J'en connais qui donnent des ordres aux femmes d'autrui au nom de Daddy. J'en connais des femmes qui n'obéissent plus à leur mari à cause de Daddy. J'en connais qui servent les Daddy en s'agenouillant, mais son mari il lui manque de respect. J'en connais à cause des Daddy, les gens sont sortis avec des pasteurs commettant ainsi des choses qui sont abominables à l'église. Les femmes des gens ont été pris sexuellement à cause de Daddy. Appelle quelqu'un évangéliste. Selon chaque ministère, il y a une déontologie. Mais papa n'a pas de déontologie parce qu'aujourd'hui, il est prouvé en erreur qu'un papa peut sortir avec sa fille. Il y a tout le solo oyo ya Sandrine na Olivier ekopé sa yo pasi na lobaki yango ne bandela ya solo bayeba ka mwasi ya malamu tangu ya pasi eza na basi msusu na mariage tangu banganga nzambe to ba pasteur ba benisaka ba nini to lingani pour les meilleurs et pour les pires ezala ka lokuta basi mingi ezala ka minka pour les meilleurs soki pire côté na mariage ba kimaka kasi yoka lisolo ya Sandrine oyo ekopé sa yo pasi comment est-ce que mobali na ye assassiné ye pona nini. Bref, Sandrine na mobali ba balalaki bazalaki na bana te tangu ba balani mobali ya bande ko mona mwaka tuku bien ntambo makasa nkembo babala ni boye tango sali kaka une année de mariage mobali oyo a tombé malade abande ko sala esika be tanga to malade bakena hôpital ne banaka mutu passé bandi boye do malade komi grave. Olivier azoko kakutu kotambola lisusu te malade na ye komi grave ko sakate bakena Olivier na hôpital malade ezomonda na te boyebi soki malade ezomonda na te na hôpital c'est que mabe déjà et koti afin nandaku maladie teme ko s'aggraver. Olivier a komaki na niveau misu ya Olivier et Koufi Olivier azomona de sous-souté ah oye ko maladie moko spirituel camarade ya Sandrine abi ah mon ami mo balone ngobel azobela boye e ko maramo spirituel aucun na l'église bazomona maladie te badadi basambele loko moko te ah il faut que nous relukape d'une manière spirituelle biso zali ba africain Sandrine habité ngala za ba chrétien biso mama la ça ça lo sambo na kokende bandaka banganga te abiyaya mobali akokufa luka moyo to habité nzamba kosala. Sandrine a continué prière na banganga nzambe a continué prière na ba pasteur ezo simba kakate. Alors elle se dit ah na culpabilité oyo muninga nanga to tinda ngai na kende kaka koluka moyen musuzi manière traditionnelle likamute yaya makambu musupe okena tradition za la kanonga na ndenge ya mabete moko mabe ko bia ko mamutu me bakisi mususu za la kano banzete osangisi banzete eza médecine traditionnelle totala to boya ka yango pete moko na ndenge mabete est-ce que komi to soli kaka pembe o comprendre to soli kaka pembe voilà. Alors, Sandrine s'est dit, voilà, il n'y a pas de souci. Pesanga s'adresse à guérisseur wana, médecin traditionnel wana. Moninga Sandrine, appelle si Sandrine adresse à docteur wana. Docteur wana a été pour la mingi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sandrine a vu mobali naye bakeye pa ya docteur wana. To benge docteur traditionnel ba docteur n'est-ce pas? Akeye pa docteur to ba komi wana. Ah Sandra tali boy akutela munganga wana na guérisseur wana guérisseur atala abi oh ok maade mbala on ezali boy yo avant na pesa yo kisi okende kosone mbala na yo natali awa na consulter ba koko ba bino yo il faut obima liboso na ngai soko obimi na ngai nde après na pesi yo kisi oke kosone mbala na yo Sandra la mais c'est quoi ça omoni makambo onga na boy ko ya ba guérisseur ba fétiche comment c'est fait que ngala ina mbongo na ngai pesa nga tarif na yo na futa yo mbongo osala sa mobile na nga e koma ma na ndenge nini médecin traditionnel wana essayer bakoko balobi ndengo wana donc eza soit ondimi soit oboyi il faut na bimana yo avant ozwa kisi mobile na yo abika noté mobile na yo akobika te soko tiki ndengo wana akokufa. Alors Sandrine aboyi abi jamais je peux pas le faire azu mobile na ye azongi. Donc Sandrine a Olivier bazo nanda kuno bango azo continuer à prier et comme grave à part misu ya Olivier ne kufa ka zo mona souté ma kolonaye e bandi ko sala li souté donc
Olivier a commis comme ça la kaka wana il faut que ça y est il faut sokola y est comme ça la pisse grande blamba donc moyen te eleki tango eleki Sandrine Yemoko aye ko benga sikoyo médecin traditionnel wana docteur comment allez-vous est-ce que vraiment condition mususu ezate pour la obigisa mobali na ngai ya bino madame condition mususu ezate condition sur ndimi wana oye to obigisa mobali na pas bika eza petit problème ko bika na ye condition kaka bakoko balobi yango wana alors Sandrine n'avait plus le choix andimi abi ça va na zogoya Sandrine a su mobali na ye accueilli par médecin traditionnel wana est-ce que osa prête Sandrine oui na sa prête. Bref, Sandrine a bimi na médecin traditionnel. Tanga bien médecin traditionnel wana. Alors, médecin traditionnel wana azui a pesier banzete moko bana bakasa abimoni oyo okotoki sango muso Melisi Olivier muso sokolna yango yoko mona kaka ndenge akobika. Sandrine azui yango pe akei na ndakuti. Atokisi yango asali kaka ndenge médecin traditionnel esaki a Melisi Olivier muso sokolna yango au bout de 2 semaines et demie. Makolo ya Olivier et bandi ko sala miso Olivier fungwami abandi ko mona tango a continuer traitement on 1 mois seulement Olivier a biki complètement a komi ko tambola 2 mois leki Olivier a zongi pendant normal 3e mois Olivier a zongeli musala dans normal sikoyo Sandrine a eu téléphone à bengi siko médecin traditionnel wana docteur comment tu vas merci en tout cas merci na traitement au pesa ki mobile nanga en tout cas azongi normal ngana kanisa ki lokola kaka ndenge ba escroc so ba la ndenge wana na besoin obima kaka nanga mais okosa ngai mais na moni au pesa ki nga en tout cas esali abi oui maman na saki yo ekosala mais il y a encore une chose que j'avais oublié de te dire voilà médecin traditionnel mutazoyebisa Sandrine c'est quoi encore abi oui na boss na koyebisa yo ndenge zali awa mobile na yo kala mingi te akotuna yo mais quel est ce médecin traditionnel o abikisi ngai okutelaki na ye wapi et salamaki ndenge nini procédure nini alors toi tu dois prendre le courage ya koyebisa mobile na yo vérité ko bomba te yebisa nyoso to abi na yebisa ma kamde to bimaki wana me wana ça impossible non ko bomba te soki obombi yebisi ete mobile na yo akotombe la rechite akokufa mbala oso azu malade c'est vrai ça va atiki tango akati ndeko wana 3 jours seulement mobile est auti musala jumso ya bini ma chérie comment tu vas Sandrine alors je suis quand même guéri complètement parce que je me sens très bien très fort mais okenda ki pa nani pour abikisa ngana il faut comme to que desika wa ngana mona médecin traditionnel oyo ngapena baxela mbongo na remercier parce que il m'a sauvé la vie. Je respirais déjà la mort. Mais lui, il m'a sauvé la vie. Sandrine dit non, c'est pas important. Comment on a eu, il t'a guéri, il n'y a pas d'importance. Mais non, je dois le voir et dis-moi comment ça s'est passé. Sandrine devient, c'est pas important. Pourquoi tu veux que je te dise comment ça s'est passé? Non, Sandrine, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Au salaire qui n'est ni. Et Sandrine qui commença à pleurer. En tout cas, il y a un secret que je t'ai caché. C'est ceci, c'est là. Je ne peux pas te dire. Sandrine, calme-toi. Calme-toi, Sandrine, dis-moi. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Dis-moi. Alors, Sandrine était obligée. Yakoyebisa, Olivier Mbanaye, procédure ndenge zalaki. Tango Sandrine a expliqué, Olivier, procédure ndenge salamaki wana. Voilà. Olivier, très fâché. Asiliki akosakala te do yoza mwasi moko ya ndumba tu es allé te vendre kuna pona obigisanga en tout cas na sepelo ata muketa bi mais je fais ça pour te sauver la vie abi jamais tu ne devais pas faire ça en aucun cas ataku tu 30 secondes na lingi ya ngoto ali mwasi ya ndumba na lingi osutanda kuna ngate na omona bo otopesa ngai kanda siko santa kabwa mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je fais ça et pour le pur. Tant où il y a pire, moi, je pouvais me te laisser mourir. Dans ce bloc-là, parce que j'étais aimé comme ça, dans le mandat côté. Abe comme mandat. Ça lui 2 mois, pendant ce temps, Olivier a commis à Lingui, moi, c'est sous Libanda. A commis à Mam et Mamanda Kundengwana. Alors, puisque Olivier a demandé qu'on se place sous la Sandrine, na acte où ça qui peut sauver vie.
Yaya, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pourquoi je dis, il y a anti-poison et zali. Bengabi soto tu as rencontré un anti-poison pour se procurer 2 graines na yo. Graines moko et ça a duré à 6 mois dans nzoto. 2 graines et ça a duré à 1 année. Atabo soin ndenge nini. Atabo ninga telo poison ndenge nini ekozwa yote. D'ailleurs, ceux qui papa yemi qui maman a anti-poison, bana anti-poison, maman a anti-poison, beaucoup comme étape wana ndenge nini. On ne sait pas par quel moyen, mais imaginez-vous la femme qui t'a sauvé la vie bandeko. Olivier a commencé à niveau, il y a côté poison na biloko, il y a Sandrine. Et Sandrine trop sur un bal naie allié biloko wana Sandrine. Et puis si pas si Sandrine li boumou, bah que la Sandrine à l'hôpital, Sandrine n'a pas pu résister, elle a succombé. Sandrine a koufi. Nanini poison oyo mobile na yemoko muto atelier. Jusque là muto habité hein. Tanga koufi ndengo wana. Je rappelle ici que Sandrine était la fille unique, ya papa na bango, na maman na bango, babotaka moi na bango, moko wana le sumoko na bango. Tango Sandrine a koufi et pesi mbaimba ko sakalate, la maman de Sandrine n'en revenait pas. Moi, nanga moko, oya koufi. C'est quoi cette histoire ici? Mon père qui malade. Moi, nanga a songi mon bal. Pourquoi ça fait que tangu mon bal na biki, moi si nangai et pardon, tangu mon bal na koufi, moi nangai a eko koufa. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ngana kotika liwe moi nanga boité. Ça c'est la maman de Sandrine. Maman de Sandrine Asaki abi moi nanga Sandrine boko kundaye na ba cimetière na bino to so ki nétropole o so ki mbetse ko droite moi nanga il faut pas kundaye na mboka na biso si comme la wuta Sandrine e bembenaye e kenda tina mboka na village na mama na papa kenda mama Saki o kana ba sakakati oya boy moi nangai e ko leka 4 jours te akomona à moins que moi na o lisu moko ya ngai akufa na ndenge moko ya normal tangu ba keina Sandrine ba ki okunda Sandrine e bembe avant okunda na mboka basali ba cérémonie ka desaka ba kundi Sandrine bazongi na bango mama komaki na souci tangu kaka bazongi bu esali 4 jours ya pamba 4 jours ya pamba Olivier Oyo a sali accident à Koufi. Tangu ba Koufi wana la maman a vite compris que ezalaki nani ezalaki mo nani mobile na yende mutu Alexaki mwana na ye. Siko Alexaki na ndenge ni comment ça s'est passé akufaki na nini parce que bazoki ta ko sala autopsie. Mama Oyo akenda mboka. Tangu akemboka akeko consulter ba chef coutumier a consulté batu oya bango FCA oui Olivier Ndemutu abomi Sandrine mais abomi na ki cité atela qui est poison. Qu'est-ce qui s'est passé wana siko c'est là qu'on révéla maman histoire ya Olivier Nengzali. Qu'est-ce qui s'est passé abi omoni Olivier Nengzali wana tellement abandé ko mona mo ba kasa ya nkembo muke ye azaki coureur de jipon. Yaya yo muto lingaka basi pamba pambo lingaka bashiri mingi balobaka mwasi ya mutu aza sacré on touche pas la femme de quelqu'un mabe ko ekoya nzoka Olivier akenda ekobima na femme mariée na mwasi ya batu ya libala tango obali ya mwasi wana Olivier Magnaye amonaki ndengo wana yango akenda ekoluka abwakelaki Olivier maladi wana maladi Olivier ndeko bela wana misuye mo ekufi makolo boye babwakelaki pa mobali ya mwasi Magnaye yango monaki tangu Olivier bamemaki pa Sandrine pa tradi praticien kuna asambela tangu siko nganga wata ngatalaki atali kuna akutani na ba génie na batu o parce que batu ya ba métier traditionnel ba spirituel tango akenda ko luka origine maladi wana akenda ko kuta na ba esprit oyo e bwakelaki mobali wa maladi babino to bwakele maladi oyo po abimaki na mwasi ya mutu yango bwakele kende wana ngezali wana revanche il faut salama yope ava opesa mobali wana kisi ava obiksa Olivier il faut obima na mwasi na Sandrine pour na revanche. Tu vois? Donc, Nangwana Bimaki, na Sandrine, pour la revanche. Alors, yé Olivier Bassaki m'a béouana. Si quand ba joui, moi sur la revanche, yé Asili qui, oh, moi si a voulu lui sauver la vie. Dans la histoire, Ndengue et Salabaki Ndengwa. Donc,
Olivier n'est plus au monde, Sandrine n'est plus au monde, mariage est Katani, il y a moi, la télé, mariage est Koufika Gabo, c'est comme s'ils n'ont pas existé. Tala lisolo oyo, to bombela kiyo, o lisolo ya Olivier na Sandrine. Et ça lui passe, et ça lui passe. Est-ce que ce que c'est là qui yo na place ya Sandrine, olinga osala bongo, to linga osala bongo te, tikela so commentaire. Ce qui peut là qui yo na place ya Olivier, olinga ki oboma Sandrine, to linga ko tikawana. Tikela so commentaire. Il y a ceux qui disent solo oyo et c'est Pélicio, merci mingi partager kasi ce que c'est Pélicio te et sungiote mais tant yo ko partager et ko sungande ko moko songolo et sikamoko pakala. Partagez. Merci à toute l'équipe de la radio, le Koé Télévision qui est coordonnée par la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. On se retrouve prochainement dans le numéro de Radio Le Collet Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende